Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso tu ba bolinga maman Eliani. Tu n'appelles sino ba mbote. Ba ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo bande konanga. Est-ce que vous allez bien? Bonne santé, bonne journée. Est-ce que vous allez bien? Ndeka na ba ki kola kola mkeza habitude te so kinza ba pesio pe ma bo moy. Kumi sanzambe pe sanzambe merci parce que ba o batiki biso mkwalelo. To leki bango na eloko moko te ba o pe bazana ba opito to leki pe bango na eloko moko te. Nzambe ka sali biso ngolu po apesa biso pema ya bo moy na tongo ya lelo. Alors, okoki kozanga nyonso to ozangi mbongo, ozangi libala, ozangi mobali, ozangi mwasi, ozangi bana, mais tant oza na souffle de vie oyo moto mokili ko soma na mbongo te kaka pona souffle de vie pesa nzambe merci kumi nzambe na yo po nzambe alingaka bato baza reconnaissant o baza ko reconnaître bolamu na ye. Merci mingi na bino surtout obo dispositeur na bino pona kota obie pona koyoka maman Eliane ni tout tona baki allo bonjour bana bobenga ba maman bobenga ba papa émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage ensemble souvent maman Eliane ni tout na mateya ya maman Eliane ni tout mena lo bakaso ko za mutakana kotala ngate po ko stepa na ngate soko za mutakanda kotala ngai te po okosepela na ngai te soko mono za mutakanda kotala ngai te po okosepela na ngai te soki pe omoni koza fanatique révolté kotala pe ngai te po okosepela na yo na ngai te na singi merci na pesi merci na ba vrai na benga kabino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille bino ba ebotana nga na benga kabino ma famille du cœur bomone na boka litama lokola mama Denise na pesi mbote bela la première dame la mère de la nation mama Denise Nyakier Mama Denise Nyakero Mama Denise motema ya fachi beton tout ça la carte Michel ça pour pour le mariage les loso na ko sola bona ko sola mingi pona bande ko oyo ba benginga bana nanga mwana nanga moka mobali sika zali avandi abia en tout cas na singa kina mama asala émission oyo papa ne na asa pe émission na kolinga pe ko mana commenter que merci maman parce que osali émission oyo na singa kyo tant on ba préparer pour le mariage ça va pona ko préparer tant to zaki bana mikie po biso surtout to kula na kati ya catholique ngana kula na église na biso ya Saint-Sacrement ngana za mwana mbinza na kula na église na biso ya Saint-Sacrement ndenge bato belé to kula wana na église na biso ya Saint-Sacrement na mbinza kuna. Alors, avant de kula to kendaka nano malongi. Mutu nyonso tu akula. Munyo soto azwa baptême abandaka nano ko kendena na malongi. OK malongi osali examen ozwi pesi mosali ni OK kozwa baptême to OK kozwa première communion na yo. Eza lokola préparer-nous pour le mariage. Préparer-nous pour le mariage ezali pe malongi pour l'église catholique. Avant pe babali sabato ba pesa bango na malongi mais loko ne mo muke na côté église na église évangélique moi négligence ezali na eloko wana moi muke ya kopesa batu malongi kolekisa bango ndenge nini bafandaka na ndako libala mwasi koza ni ezeli komo pesa important batu o bosambelaka o bozaka na kati ya ndako ya Nzambe surtout soko oza mwasi mama pasteur po mibali moko ba kipaka mingi te soko église oyebi koza mama pasteur ou bien oza mwasi ya pasteur ou bien oza mama mokambi boluka bo instaurer moi eloko oke avant babala ni bakende ndako libala mwasi na mobali babanda kovanda sika moko avant bo bénir mariage bo pesa kana ba conseil ezala mobali ezala mwasi parce que mariage ezana ba principe nango mariage ezali na ba principe pour ceux qui ba principe wana l'un ou l'autre à respecter yango te ba musu bo vanda ka selon bino ke to vanda ka poto sito balana to vanda ka or que mariage ezelo ko esengo kolala kolamukana moninga eza eloko o esengo mwasi fa pesa mobali esengo mobali fa pesa mwasi esengo nazolo besengo daga te ke obo daga yango de esengo zana daga te esengo la journée, tu n'as pas balobi, il n'y a pas une bonne journée sans une bonne nuit. Hein. Si tu n'as pas passé une bonne nuit, la journée, en tout cas, ça se verra sur ton visage que la nuit n'était pas bonne pour toi. Si tu passes une bonne nuit, tu vas aussi passer une très bonne journée. Parce que, oh, les gars qui n'ont boutou, ceux qui ont bien, et comment on a le oh, les gars qui n'ont boutou, ceux qui ont mabé, comment on a payé. Sauf, il y a des gens aussi qui ont des sauts d'humeur, hein. Bato baso d'humeur bazali, exception, ça a été, bato baso d'humeur bazali, attends, ça a un problème, t'es le cas. Mais si on a d'humeur, même pour la nuit, il faut déjà préparer la nuit, la journée.
Donc, on ne peut pas avoir une bonne nuit sans pourtant passer une bonne journée. Parce que tant que c'est pour ça les blancs disent que la nuit porte conseil. Au cause de la makambo, l'équipe peut-être pris de bonnes décisions, de mauvaises décisions, je ne sais pas, peu importe, au travail, dans la famille, chez toi à la maison, peu importe. Mais quand tu vas dormir pendant la nuit, tu vas commencer à réfléchir. Pendant la réflexion, c'est toi, tu vas te rendre compte, ah, pourquoi j'avais fait ça, il ne fallait pas le faire, ou on a ça qui m'a on a ce qui m'a la nuit porte conseil. C'est pour ça que ceux qui m'ont allé na boutou a passé une très bonne nuit. Cela veut dire que la personne va aussi passer très bonne journée. Tu es solo là parce que moi nanga o mobali abenga kinga bisenga ki maman il y a ni tout. Moi si nanga za na problème défaut mon comment si nanga za nango na lobby tina lembi. Na lobby na lembi. Eh peli ka mpe ni kinga kainga mtu boyo sanga mtu passe et na kuvuzu no. Abi maman na lobiti na lembi, mobali a lobiti a lembi, et le konini esali ki aloba alemba. Maillot de corps. Maillot de corps. Oyo to benga na lingala na Congo singlet. Maillot de corps oyo to bengi singlet. Omoni maillot de corps na lingala to bengi yango singlet. Maillot de corps na lingala to bengi yango singlet. Moi na mobali ndeko mobali pona ba moi na mobali te ça fait pas joli, ça fait pas propre. Mon jeune frère abisinga maman elle est ni tout. J'ai un gros souci avec ma femme et loko ba bengi négligence. Moi c'est nga négligence ya ba dessous, le dessous to tira na kati ya bilamba. Moi c'est nga négligence makasi. Moi c'est nga soki azui abi maman il est nga na maniaque. Okomona na kochaba maillot de corps nanga na kati ya mwa basini moko boye ndenge zala kaka na kati ya salle de bain na chango mwa omo bleu de mwa bisaki ngai na choma omo bleu nanga na kati naza marié na chango ndengwana na biki mwasi nanga kosani akoya konika yango akoya kosukola yango maman Elia neto ekovanda 1 jour 2 jours 3 jours tant on a komona evandi nga moko na susu na changer mai na longoli mai wana po lingi bando pesa solo na chema ya sika na chesu na savon mama ekovanda 1 semaine voire même 10 jours tina koloba il faut na loba ah mama ba mai de corps de pour na check yango vraiment na mai oko sukola ngo to tiki yango kaka boy ah nazaki occupé ah nazaki boy mama occupé wana kaka téléphone TikTok ndelikam TikTok ese sika moko bato basaka ba live mingi ta mosusu ya kosekisa to ya kosepilisa to pe ya rando ezalaka. Mais moi je me dis toujours que il faut organiser son temps. Obi que de 13h à 14h je vais faire à manger pour les enfants. Bon, bana barana classe si tiens mari travaille l'après-midi qui doit manger à midi 13h. Moi le mien il mange tous les jours entre midi 30 et 13h. Entre midi 30 et 13h, Lauriane Mouite, Lauriane Malolo, na midi 30, ce que na bingi maman il y a midi 13h. Et on a papa ni to azolia. Il y a maintenant un papa et deux de Kanabi. Na quoi on a 13h pour n'aller on nous autres servi grand frère. Moni. Maman, je dis mon gars, belle sans maquillage, la femme du patron. Maman Bobby la dawa. Poumon de mon cœur. Poumon na ba 13 ans nga na benga ten na bi wana yo vanda na papa bozolia nzoka nga wana na ole na pela papa te msozolia yemoko mais ba oyo nga bazala kana nga ba yebi mama Delil nga flyer benga patia ba 14 so benga na 14 na yebi se mère ade base pardon assisté 14 na nga la sister na ngai c'est normal la sister parce que nga mosala nga est permettre nga na la temps mingi na ndako parce que mosala nga za ba weekend service traiteur la providence maman Elianit. Au niveau de la mariage moi kitoko faites ne ça la bien à la classe. Zo leader na bango surtout. Numéro de téléphone est 06 15 31 69 90. La formatrice des idoles maman Elianit, service traiteur la providence. Bako ba yebi nga ba vivaka nga ba yebi ke de telle heure à telle heure ya sala kabo ya sala kabo ya sala kabo. Ezape le ko yo mutozo talanga mais ka ko bongisa ta na yo obi ke ero nga na osala boy ero na ekozala bien ba maman musuba ko skola mbela bana te a cheka ka papa surtout ça na mwana 12 ans va faire les pâtes oh tu mona zo tungisa nga polémique moi zo le gana nga na tana mam nga polémique yeku na tungisa tika ko tika na nga na tana na tana ba polémique mo kwelika
Vous prenez le plaisir à regarder la polémique, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais organisez-vous aussi. Organisez, prenez le temps de vous occuper de vos enfants, c'est très important. Bana musuba qui ne classe kabo. Natonga zo chocolat. Moi na vacances c'est pas na yo. On que non, moi je me lave pas le matin. Moi chez nous on me lave seulement le soir. Pourquoi tu peux pas avoir le temps de laver ton enfant le matin? Voilà pourquoi bana musuba ko la kana ba solo ya nzoto. Mwana mwasi aza na solo alipeka solo ya nzoto mwana mobali na solo ata mwana mobali akomi déjà na ba 14 15 ans akomi kopesa pesa odeur. Pourquoi? Parce que maman ozosukola mwana kaka na butu na tongo kosukola mwana te mwana okende classe osukolaka mwana te ozuka mwana opangusi kaka elongika na serviette kende classe or osukola mwana tongo ezopesa pe mwana force ezopesa pe makasi ya kokende classe elongoli epongi epesa. Non, 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 moi je me lave. Non, moi chez nous, me lave seulement le soir, pas la journée. Moi je ne vais pas me laver. Non, tata, moi je me lave pas, je ne vais pas. Mais moi, ma maman, elle va me laver qu'elle est soir, tata. Moi je ne vais pas me laver. Moi, na boy, ne ko sukola o sani. Pas la bamba message ko sukola ka na buto. Yo ko sani. Jeune frère nanga oh mon fils o epsinga bi maman. Ba maillot de corps. Na tika ko ngisi maman komi solo na ndako. Et comme il solo, les autres solo mabe. Mais moi, ça zata kunata. Et tali paye koutouta. Azakuna koutouté. A préféré tant na yon Alexandre na téléphone. Ata la kabe mission polémique. Ce que tu as été mission moko boya bien. Ata à côté la bo. Oh. Alinga polémique. Eza ma bête. Eza choya moto. Le mot te mission polémique. Tala na yo. Eza pe ma bête eza malam. Mais bongi sa karabatan na yo. Bongisa ka batano bike de tele à tele na musala boy mutoza na musala ne écouter azobe na musala mutoza vraiment na musala ozo sala musala muza na écouter kaka pona ko benga ko tchaba commentaire na polémique ko tchaba commentaire na ba émission na coupe na musala écoute boy moi te na tika na 3 chambres pona 6 na ngai mais concentre-toi à ton travail. Ce qu'on raté polémique na chaîne no muso kota polémique ce qu'on raté na chaîne parce que ba chaîne est belle ça na ba émission polémique ko kota moi ko kimate ko zala batela musala na yo place zo sala batela musala ba émission ya mariage bolingi yango mais il tu me conseilles sur émission sur le mariage mais c'est ça les émissions sur le mariage et vous n'aimez pas ça vous aimez les polémiques. Ce qui place moi dans la polémique, on a bossé pelle. Amélia ne perd comme émission à conseil, on a bolingi polémique. Allez-y regarder la polémique. Moi ça ne me dérange pas. Mais arrêtez de m'écrire. Oh ça c'est une émission pour. Mais c'est ça les émissions pour prendre pour le mariage. Tout ça là vous voulez que j'aille vous présenter ma chambre? Comment est-ce que je dors la nuit? Comment est-ce que je me réveille? Non, ce n'est pas ça. Boyura o ngala zako koloba. Ba maillot de corps oyonde ko moi si. Maillot de corps. Oto bengi sengle na lingala. Mobali na yo, le bi okotala po kotala ngala mobali na yo. Arrête de faire ça, hein. Ce n'est pas bien. Otala ngala mobali na yo, ebisinga mama totala kayo. Ngala mosi na totala kayo. Na eb kokotala ma chérie na pese pena numbote. Prends bien soin de ton mari. S'occuper na mobali na yo mama. S'occuper na mobali no parce que za mobali na yo, na ebisa bino toujours mobali aza lokola mwana. Mobali aza lokola mwana. Botala kaka banyonyo mobali so ngazo pungi maskas malamu sakani ayaka wala na tolo mwasiti ayaka ningi mwana zaka na tolo ya mama ndenga mwana kana tolo ya mama ndenge ka mobali zaka na tolo ya mwasi parce que moi ça ko représenter maman c'est la femme qui donne la vie même Jésus-Christ est passé par la femme nzamba sa kilboso Adam ya yambo aselena argile Adam ibala lobité il faut abotama ndenge mutoko botama nzamba a tué Jésus-Christ de Nazareth na kati ya libumo Marie zemi a 1 mois 2 mois tu n'as 9 mois la douleur d'enfantement la douleur cette douleur là douleur Marie qui passe abana 1 cm 2 cm to tia comme on a 10 cm pour moi na abotama quelle douleur douleur moi ça za kaka maman mobali non le bien maniaque je m'adresse à toi mobali aza maniaque albo tika ba maillot de corps ma fille une semaine et comme ka solo ya lingaka bongo te lokwa lingaka bongo te mwana nga ya mwasi sala effort sala makambo mobali no alinga po mobali no asepela kozo oh ayebisi mobali webisa mobali tyango na machine non bilamba musu ba tchaka na machine ta netu ba sous-vêtements ba tchaka na machine te parce que eloko lokola maillot de corps batala kanano na lipeka moni oyo eza lipeka batala kanano na lipeka
na lipeka awa to vandesaki yango na kati ya mai. Vandisi yango na mai po ebanda kolemba elongwa salite na kati ya mai ya savon omo blende mobile na bisaki ngai. Soko bimisi yango ozwi nano awa na lipeka pa obandi konika. Ça fait plaisir hein. Ya koskola bilama chérie. Ezalaka bien. Obandi nano konika. Yo wana obandi konika lipeka nano lipeka. Po ezana mapeka mususu ata botia yango deyo ndenge nini me mutu amesana deja kotoka ekataka ye mo ba trace. Siko ba trace wana soko chila mango na kati ya machine ekolongwa nango te. Il faut osukola ngona maboko okamati yango uniki na sa mapeka wana uniki yango malamu uniki okamati na kingo uniki na kingo sokoli penzo sokoli yo moko penzo bimisi otala bia eteli yango esali nini eteli mobali ko ekolata. Ta mobali obima na tongo mobali oke musala ça dépend ya musala mobali nazo sala. Po mobali musa ko ozala ya mibali bayataka jean du 1er au 30 hein. Alata jean parce que na musala na il faut alata jean esengeli ka ke alata jean. Mais atazolata jean wana mama. Soki aza mobali aza maniaque lokwa mon fils oya benga kinga soko moke mobali no aza maniaque soko koti na salle de bain ki ko sukola yo moi c'est la kesa ko zali moi c'est que je suis là pour toi au petit soin ya mobali na yo okamati maillot de corps na yo soko siko sukola ngo au jupetan au repasser on donne ce qu'on a au repasser maillot de corps na yo soko repasser maillot de corps na yo okamati sous-vêtement soko eza ya coton au repasser sous-vêtement na yo okamati maillot de corps okamati sous-vêtement okamati lait de beauté ocheli mobali na yo wana ozina deyo oche wana ozina parfum oche likolo ya mbeto sombala koti kosuka yo lamuka popola badrata na mbeto oche likolo ya mbeto ta mobali akuta kosukola akoti na chambre wow akuti mwasi na chile maillot de corps mwasi na chile sous-vêtement mwasi na chile déodorant achepe na parfum na mopanzi mobali na yo alati soko asisi kolata osaleli café opesi café soko amelaka te opesi ye te ameli moite so pa lingai bi makende bosimani pe na maboko bosambeli nzambe nanga merci pour la bonne journée pesi biso nzambe na tiki journée na maboko na yo na pamboli journée na komona Yesu na tiki mobali nanga na maboko no banzela ne sozo kende ko tambola nzambe nanga ozala na ye tala musala saka nzambe mobali nanga mataka na échafaudage nzambe batela ye ata muta bengi ndenge nini téléphone ate wuti wapi nzambe ayamba téléphone te tia ko longa échafaudage ko kitana se wanda ko yamba téléphone nzambe nanga zana mobali nanga misu na yezipa yango na makambo nyonso tu ya mabe na basi o nyonso tu badongola meso na ba onso bakokolukela mabe même na bato songi o bakolinga te libala nanga yebeba o bakolinga ko tia songi na libala nanga o bakolinga ko ata ko bomela nanga libala nanga o bakolinga ke mobali nanga lulanga suta sepela nanga susu te pona ye munene nzambe na sengi na yo kanga misu na ye nzambe kanga misu amona makambo wana te Saint Esprit na régner nzambe kanga mobali nanga mato ya biyoka yoka basungi bazali nzambe o ba kokosela nga makambo o ba kosala nga boye nzambe na ngai nyeso na po mobali nanga linganga sote po mobali nanga boyanga Bible lobi ete o ekangami na se ekangami likolo nzambe Bible lobi ete moko te bako fungola oyo kangi nzambe Bible lobi ete moko te bako kanga oyo fungoli nzambe makela Yesu ezinga mobali nanga ezinga nanga moko na komona Yesu Masia po Bible no biso ete nyoso to kosenga na komona Yesu Masia nde ekopesa mena biso siso bi amen. Bonne journée chérie, sois sage ozupe moi bipopo pese moi bisous mobala simza sani ake musala epa okende wana prière wana bandozongele avana bima penza madame sambela kia prière wana ekozongela ye na mutu ezongele na mutu ezelo mosa vane ba nga vane ba mosa na sani asambela pona nga. Bible dit prier les uns pour les autres. Priez même pour vos ennemis. Même mutu yo lingaka te kolukele pasite lobani nzambe zala na mutu wana zala na ebatela ye nzambe pese mikolo mulayi na sa moi. Bible lobi bon priez pour vos ennemis. Ato lingaka mutu te kolukele mabete kolukele liwate ponzamba ko sepela te lukele kaka bolamu lukele kaka bolamu nzamba ko sepela na yo omoti ke so sa ndengwana libala ne ko zala bien
libala parfait existe takate naza d'accord mais to vivre un peu presque parfait de kozala bien parce que on a une seule vie hein vine soka yango yo ce que vivre malamu te mukolo ko kufa okende o ezela kabiso kuna toyebi yango te balobi kuna mwasi na mobali bazaka te kuna ezaka ka frère et sœur mais tant oza ana se oza déjà na engagement mo faut honorer engagement na yo o ba ndenge na kovanda na engagement na oyo ozwaki parce que ozo engagement ba forcer te yo moko ozo engagement na yo moko sepeli nango ma fille raniso oyoki nga bien o mobali no yebisa ki yo bien abi na kobenga mama netu na yebise makambo ngai na salika ombali no asengaki zwa soin ya mobali na yo ba moyen de corps oyo ezaka pe cher te eza ya kombo te soki oki na H&M ata na Zara ba moyen de corps eza ebele zalaka na habitude ya kosomba kango osombi yango oza nango soki omoni ko polinga osikola yango mingi te omoni osikola ifa defa bwaka kaka kende lisusu kende soma mosusu yaka tiela chéri kaka wana soki omoni oza na bolembo olinga osomba te olinga kosikola yango te obwaki osombi mosusu osala nini ocheli chéri na yo mpo libala na bino ezala bien libala na bino ezala na kimia kolala na kimia kolamuka na kimia epesa bonne santé ezalaka bien so moto olala na kimia te olamukela ozonuna omoni ozana na 40 ans okomopesa elongi ya bato moyo ya 60 ans mozaka na 40 ans ya pamba elongi nokomi ya bato ya 60 ans tellement olalaka na kimia te olamukaka na kimia te oza tourmenté oza trop de problèmes dans la tête moi elongi na yo ereyone boye eza te moni matama ya mama elia nitu mpo ane mpo kati na nga naza na kimia oyo nzambe apesanga oyo moto mokili kokopesa te kimia eza kati na ngai yo matama ezoyaka ya minene na ntongo ye minene na poko ye minene na ntongo ye minene na poko ye minene tala matama matama bijemu alors nasepina babizo ebele kaka nde nalobaka émission na ngeza pona obebisa te kasi za pona obusa pota na kovanda awa na pona obebisa te na kambe pona kobungisa soko monike otali vidéo o esepelisi eloko kosala partager na baninga bino ba baba nouveau marié na bino ba epena na bobali te ba célibataire vidéo o ko aider yo na avenir ya libala na yo soko otali yango lelo jo kota ndako libala obana talaka mama Elia Nitu alobaka boye pona lelo to soki na nwana. Que Dieu vous bénisse. Na bosanité pour nous sala et lumu na biso asoso lumba to kosisa yango lelo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalosa kumona nzamba nibeshane bana betu bon boka mataba bisous. Soyez bénis au nom de Jésus Christ de Nazareth. Bye bye.